basalo kwa moi bitumba moi sina mobali bitumba après eko sala que moi c'est eko kweya moi sindenga kwei bongo ba eko mema na ambulance ba pompier ba yaki ba zuye ba kena na hôpital là ba kena na hôpital wana police pa yaki après ba kena na hôpital eko leka o eleki et sali que abeli vraiment makasi donc makamsu comme c'est privé la famille moi na bete zate na obetaka juste moi muke pona ko pesa conseil pona ko conseil bandeko pona ko réveiller bandeko na biso abasi pe mibali ndeko moi ça yaki ko kena hôpital tango akomi na hôpital et komi na hôpital makambe komi ebele docteur alobi boye komi boye problème boye moteme sali boye makambo sali boye choc et continue mutu makambo ebele et ko sala ke nzambe loko azaka nzambe ya mawa et ko sala après hôpital aeko bima azongi na ndako mais ba mbila police l'état police alobi ke moi sina mobali moi ba vendre sous esika moko pour le moment ezate ponde ko moi ça alobaki ke azana insécurité na oyo ekomeli mobali en tout cas a sala ki ke aloba o nyonso akoloba pona moi sinaye moi ça alobi tanya na biso na reconnaître sous mobali na ngati na reconnaître été na sens ni na reconnaître été na accusation azoloba na miso police azo accuser nga genre naza mwasi moko boye mutu na ngeso sala bien te naza mwasi moko boye na se comportaka bien te et pourtant la sœur oh na obetela bino li solo na ebiye c'est vrai que na vanda kanaenda ku moko te mais na ebiye na ebi famille na ye auti na famille moko ya très bien aza sœur moko aza exemplaire par rapport à ba sœur musu na yebi aza moko ya ba sœur aza très exemplaire akenda musala na ye a se comporter na se karana na Facebook ba te belo ba yebi donc achaka ba leki nyonso à l'aise pe ba ye nyonso à l'aise alobi leki na ngam na comprendre été mobile na ngam ko sa ba accusation moko devant la police ko funda nga na police que nde na zaboye mutu na ngezo sala bien te nde na zaboye na za mwasi mabe na zakana ba makangu na sokipa na bana bien te en tout cas na kokai ko digérer ngote parce que mobali o to vane ya cela 21 ans mobile na nga aza mobali moko civilisé aza genre ba mibali o baza ba agressivité aza ba tête noire si ba tête de mort s'il vous plaît la famille mettez le cœur et les j'aime ba tête de mort oyo kokota ko sala nini s'il vous plaît la famille mettez le cœur le j'aime ba tête mort ba kotinga ebele je sais pas pourquoi tika bisoto solo la to pesa ba conseil ba tête rouge wana ba tête de mort wana bo bimisaye na direct na biso abima na atika bisoto sola na calmement na ba te boya ko sala nini tozo betali solo na yote tozo betali sola famille note je sais pas pourquoi vous êtes là s'il vous plaît tika bisoto sola triste réalité to pesa na ba conseil c'est vraiment important et ça capital makas voilà ndeko moi si wana tango akomi wana ABC docteur que na okoka penza ko vana na mobile na ngate parce que mobile naza genre ba tonton moko très civilisé ba un bon tonton o penda a toloba na miss de miss tonton mo logique calme mais posé quoi donc posé voilà sikoyo alobi ABC na yabi non na okoka pena ko vana na mobile na ngai soutenir o asalinga et traumatisé nga na ndenge esali ke na koti vraiment hôpital boye donc ba maladie musuku te bimi donc no esimbati avocat na ABC c'est pas grave madame de toutes les façons police même à lobby par rapport à l'agression et salami même na miso bana yo il faut tikala nanda ko mobali abimi libanda ndenge ndeko mobali abimi aki libanda mobali bino boyebi kaka moko tango biso tozaka na couple mobali tango abimi libanda azoloba o nyonso akoloba pona mwasi na ye mais mwasi aza toujours malade mwasi alobi boye abitanya na biso yebisa batu boye na vandi na couple oyo mobali mutasala nyonso mobali nanga za jara mobali o yimta sala nyonso mobali o mwasi azara vraiment na maloba olobate boyi ba jara ba un bon tonton oyo maloba oya yende mteza bien donc yende mtazwaka ba décision alors soko vandi batumi balé na couple eza décision bazwa mutu moko te tozala toujours nzamba tia biso tozala ensemble ezala pona ni po tozala ensemble ezala po yo obakisa un plus yo yena quelque chose idée o pas donc si na idée moko bovandi botongi eloko na bino bozala ngo besoin soki libala ezala kaka mobali fo loba wana eza suna tina te c'est que wana mobali fo vanda yo mo na libala mais soki nzamba tia que l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera donc ayebi tina nini batiaki bongo
nzamba yebaki tinani donc mibali bozalaka na esprit moko ya dialogue mwasi aloba mobali aloba ezaka très important après bozwa conclusion moko bien mais alobi na ndaku nanga eza genre ndaku ndeni mobali na mta zora ba décision mobali nanga mutu moso to ke somba neti ndaku boye mobali nanga obenga kake lobi après toi demain to ke ko signer contrat mo boye to sala boye mobile nanga muta kotanga na ba bureau nga na za genre nga na ndo kanisa ngo ezaki lokola elo mo mobile banda ko edenga genre mobile nanga lingi teke na banda akotambolaka mobile nanga makam nyoso administration mobile nanga muta kendaka akotaka ba bureau asali bwe nga ndo mo na normal mais après tant on a commis ko comprendre ba jamike ya mobile na commis ko s'imposer na libala na commis ko s'imposer na libala genre moi signonso soki ovandi boye ozotala tam sous théâtre au moins la mobile so ayabi longo le loko otani longo lango tchelanga lo boye longo la boye tchelanga boye yozo intégrité ota ba théâtre pour ani tchelanga lo boye tche information totale abi siko tozwaka temps ya kozala ensemble ete muta azala na baposa na ye to munda muta tala eloko epesa eza na posa na ye donc faut sala kaka oyo ya lingi abi nakangaki motema na vai na libala na pona tamulai nakangai motema na boyaka un jour ke mabe moko esala mangana mobile na tozala te pona zana baleki ebele na sima nanga na mona ke ekozala vraiment ekozala conseil malamu te na baleki na ba mona ke naza divorcé donc nankesaka mabe na bomba kaka mabinyo so mobala salanga na bombaka yango lelo o nyoso esamenga na mobali nanga na ba problème nyoso tozwi na mobali nde eko sala choc na komi na problème naza na problème moko na mutu bazunga na problème na mutu et en plus bazunga na problème ya estomac kobela bela ba estomac yebisa bandeko basi batika ko encaisser makambo tika ko bombaka makambo elonga sikola na loba place wana ezani la famille ba papa pe ba mama na biso ngana zolo baboye na libala muta ya kaka kopesa mibeko za mobali ti to vivre na ba vie ya ba papa na biso ya kalati to vivre na époque na biso ya lelo quand je dis na époque ya lelo papa zalaka na tolérance zalaka na posa oyo kaka pe mwasi a vie ya mwasi na so bozo sa ba projet na kati ya libala dialogue eza base dialogue eza base soki dialogue eza te libala ekoumela te libala ekoumela te déjà na yebisaka biso na awa na miss de miss na ebite eza na ba mama muke oyo bana na bango bakendaki mabala ba mama ba biso ko komi na libala doba boye sala boye so mobala lobi boye yo zongisa boye soki mwasi alobi boye yo sala boye eza mwa mukie na bata ya lelo ba mama na biso baloba na biso na mabala sala boye zala boye baloba ka mingi yaya tango ke libala yebaka ke ba respectaka mobali yaya soko ke libala yebake ba respectaka mwasi soko ke libala yebake ba bongisaka ndako baloba mo ba biloko mo mike me bakati baloba te alors na kati ya libala biso ndela to kota na kati ya libala nde to monaka ba rouge ba vert ba jaune ba bleu ba noir mais soki na kati ya libala ba rouge ba bleu ba jaune ba vert oyo eza libala nyonso ya parfait ezate mais soki na kati ya libala wana bozana dialogue te na yebisi bino vérité la famille bokokoka kosimba libala na bino esala ba nende ti ba mama na biso akala te po toyeba ke tozo vivre na époque ba mama na biso akala te époque tozana ngo lelo monde ezoke na vitesse makasi ozana posa kuba yebiso eloko te monde ezoke na vitesse makasi alors ndenge monde ezoke na vitesse makasi soki base na bino na kati ya libala dialogue ezate eloko mwa malonge salme ezate soki na kati ya libala na bino prière nzamba za na kati te azo siéger te na kati ya libala na bino ekosimba te alors ba papa bozaka na motema moko ya koyokaka ba mama bozaka na motema ya koyokaka ba papa libala il faut to partager naka o lobby ngape na lobby. C'est comme ça. La famille, soki mobali, ozomona ke oyo kaka yo lobaka yangonde tikalaka. Mukolo mama ako se révolter ezalaka mabe makasi. Mukolo mwasi ako se révolter ekozala mabe makasi. Révolte mwasi na yo tamsu ekouta pa mwasi na ote ekouta tamsu na bana obozobota. Po bana otozobota na nyoso eleka na ndako bana na biso bamonaka. Bana na biso bamonaka.
nazana ndeko moko ya mwasi la famille ndeko wana mwasi yena mobali bazaka na ba querelle mobali azalaka tellement mobulu mobali awa na Londres awa mobali azalaka tellement mobulu mobali bimaka mwasi akanga motema muko mususu mwasi avandi na salon alobi mobali nesko azaki na ordinateur azobeta azotala azokota kota na ba Facebook ma bebele mwasi pa vanda ka à côté et ko sala ke mobali musala ekoki tant mobali na musala ekoki a se rendre compte que ekoki atiki ordinateur nzoka a se déconnecter ité nzoka atika Facebook ne bongo abimi ake musala mbao elo nye osalma mwasi na curiosité mwasi akoti nazana direct la famille na ebité na nazobenga ngai par curiosité mwasi akoti mbala moko na Facebook ambai na ayo kokutana na message mobali nazo komana na mwasi charke na mobali mwasi ebike mobali ake France la famille mwasi ebike mobali akendaki France pona makamba famille na bango menzoka mobali voyager ti akendaki Congo Brazzaville azwaki makango moko na Congo Brazzaville tant azwi makango na Congo Brazzaville asali 3 jours bomoni impudicité ndetinda mutu 3 jours mobali alongwe Londres ake Congo Brazzaville pona 3 jours na makango na chéri na ye o azwaki na Brazza tango akendaki aye kozonga mwasi ebike mobali auti France tango mwasi azonga mobali azonga na ndako mwasi ebika ki mobali auti France atuni mobali ndeni leki mobali bien leki bien bwebwe wana basolola nde mwasi aye ko se rendre aye ko surprendre aye ko mona message na Facebook ya mobali na yeke bazalaki na mwasi na makango mobali na ye na Brazzaville mobali na makango na bazaki na Brazzaville balexi batana bango bien mwasi atindeli mobali ba message ezaki ba moment moko ya kitoko makasi la famille chérie tozalaki pena temps bien bobo mwasi azeli mobali lera zongi lera yeko zonga na pokwa eloko ni mwasi asali mwasi atuni mobali na lobi mais je veux savoir ndenge yo kendaki Paris et yo lero voyage yo kendaki penza wapi oh mais non ngana kendaki Paris mais pourquoi tu me demandes comme ça abi non yo kendaki Paris te yo kendaki Paris pour moi ça sali ba capture makam nyonso atiki pekara nani Facebook ambai na polele abi yako kota na Facebook nao akoti na Facebook abi oh nani bo soane makambo do yo kenai na o Brazza ozwa déjà mwasi kuna epesa ki ko soa na mwasi na mobali nanda mwasi na mobali bitumba tant mwasi na mobali babundi elo onye ko salama mwana moko ya mobali bana na bango ya mobali alobi papa tu exagères hein? Allez papa sort papa bima na ndaku bima ou alors j'appelle la police parce que à chaque fois Soki ozate, maman zalaka à l'aise, maman zalaka très bien nandako. Mais quand toi tu es là à la maison, soko zanandako, maman komara très agitée, maman komara na colère makasi parce que au tchaka maman leste, je te dis de sortir maintenant ou alors si tu sors pas papa, j'appelle la police. Ko soit nana bituma papa na maman. Bana ba se révolter, bana ba gangue papa na bango. Je sais pas qui m'appelle la famille. To yamba téléphone, ebite na obenganga. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui. Oui, maman. Tozo yoka. Ouais. Bon, merci. Oui.
makambo tout ça mobali akonza oyo angeza le contraire on comprend oyo angeza eza que yo eza mwasi mobali yo osala la place mobali mobali azomibima lokola ke yaza na makambo eza yo osala tout so na lobi ke osala tout donc osala tout yo oyebi oza mwasi oyebi donc osala tout wane lo mo teke oke na salon oke na boye oke moto asala yo moko moto osomba yo moko moto okunda po telemiso somba otonga osala mais ye kokonza ka nde ozokala boyiso na bafamile na yo na liboso mibala bape ya poto na omona soki bato baolanda babayoka bien mpona moto nazwi ku eza monene soko tosokola bo eza nzambe aza bolingo oyokanga boyoka mpe kelino na kofi basolo oyokani bato bazoloba naza jute mais komona na lisolo no oyo mitema etutinga bite ndenge olobi ke botika kobomba bamakambo na mitema efe ya kobomba bamakambo na mitema esalaka biso baperte surtout oza femme d'affaire nini ya kobomba makambo moto aonyokola yo ekopesa maladi ozobomba okosala maladi moko ya motema okozwa makambo moto ebebi yo parce que ozobomba trop bamboka bastress oyo ocomprendre donc mibali na biso na poto baza mabe na lesenske so baza 100% tokoloba 90% awa bakono 93% oyo baza mabe oyo soki 7% batikali oyo baza bien talobi bongo pamba te parce que c'est pas aussi toutes les femmes qui sont bien ou bien qui sont bonnes oyo bamibali bazaka mabe non problème eza boye en général mibali na biso na poto ya bacongolais baza mitema mabe na liboso ya mibale balinga kokonza basi ayebiki ana eloko te mwasi moto aosala boye yalinga amonaka ye mobali yo fo kumisaka ye yo oloba te yo osombi fo olobaka ye moto asombeli yo osombi jipe boyebi ye moto asombeli yo osombi awa boyebi ye moto asombeli yo oloba epa bato me mokolo oyo ofunga monoko noloba epa ya bato ke no omoni ntango wana nasombi ntango na moto moko boye nalinga te kasi nini aokangela yo enemi yo obimisi epa bato yo moto osombi kar aokangela enemi ngala victime nayela poto na victime oyo bapenzaki no mobali aboyiso na babara na yo tira soki 13 ans okosola na mama na bino te okosola na papa na bino te bandeko na yo baa badoki donc yo ndongo bapele ya libanda ya famille na bino te bapengaka balien onaye kota na ndako te ya balien donc ndenge eza naloti boye ye elotaka bafamille na yo sozala bana ndako ya elotaka bafamille na yo bafamille oyo bato bazala mabe yo fo osataka bafamille na ye yo fo oyokaka oyo azoloba ababe sokaka neye na tuki na ye plus de 23 ans de mariage donc yo moto osalela ye tout sauf que po abalaki yo amemi yo na poto donc nde bambo oyo oza na wana ya bambongo na ye lokwa yo ye amemi yo na poto nde ozozwa bambongo soki okomi kosala eza bambongo na ye ye mpo ye moto amema yo yo fo osala tout okoloba teke someli olobaka ye moto osome eza ya ye mpo ye moto amema yo na poto donc osalelaka famille na ye ntango yo ekotelema mobali abimisi mino abimisi banzaka koloba te ekomi sikoyo akomi kobimisa lo moto mabe partout de bibala bakongo balinga basi babonga te soki ozobonga fo ye azala liboso yo kozala liboso te yo fo ozala kaka na nsima mbongo na yo moko yo fo ozala na nsima ya liboso detake yo olingi obimisaki no ya makambo na ngai ya boyina akoboma yo kana oboyi bakatikati mwasi moko na kinshasa kuna bibala bakongo babitema mabe de conseil na wana opesa basi nyonso oyo na oloba siko na opesa basi nyonso so ozala mobali na ndako ana bacomportement wana loto obeta masolo oyo tala mama fo fongola misu libala eza bowumbu te ntango akala yo na retenir epa na onde ozoloba oyo mpe na banda kolobela tata bana nga au nom de Dieu tous les jours na banda oloba nango libala eza communication nga na yo communication eza te yo kasi olobi nga so nalobi likambo olingi kosola te libala oyo basola na basi na bango te ezalaka libala esukaka mabe parce que ntango ozobalana na comment on appelle na religieux bakoyebisa mpe na ndaka nzambe kaka ke libala eza communication ntango boke na mairie bakorepete eloko mosusu te balobaka ke libala ezali dialogue communication. Ce que je fais pas là, je disais ça tous les jours à la maison. Donc il faut y aller, il y a le bâti. Ma camarade n'a pas fait de nier.
yo bimako kyo sa musala osala tato yera toye obani obokisa ndako obani osala kolamba obeti masolo nyonso elekaki journée mobimba mais yesu awuti kuna ye aoloba te akoloba te akobetelo te bamibala ndenge bamama bokeba libala eza communication apart à tout ezanga communication c'est 100% 99% babala ekufaka oui parce que comment voulez-vous yo oza na mobali na ndako abimi akei azobima na ndako akei nayebi so place akei te yo mpe otikali na ndako na nsima obongisi ndako siso olambi otike bano yo oke mosala ntango outa mosala oye awa omoni ete ntango oya koya aye osali biloko olambeli oseli ene mosika azalaka ti bolanda ntango olamuki kosole eza te oza kotuna be mama juni eleki ndenge nini ngai akendeki boye nasalaki boye ezalaka te na mibala ya bakongole mibala bakongole baza bitemama bayebi kolinga basi na bango bayebi koshérir basi na bango te bango bazalaka so okomi na mbongo okomi jalo na yo so okomi na projet na ina tonga na Kinshasa fo yo tiake mbongo wana eza ye fa kende kotakele kosomba me ya yo fo pesa akende kosomba soki akende kosomba te na kombo na ye mbe basali nga ndeko na bino mabango tu na kombo na me mbongo na nga ate na kombo na sala mpe baisage de faux apesi yo aofere croire yo ke eza babango na me ebaisage de faux mama ya bana olingi mwana 18 olingi mwana moke tipokoma baage moko boye mobala osala makaba boye sikoyo yo benda bilili mibali sikoyo ebala biso mbasi bazalaka mibali mpe bazalaka bandoki bamibali na biso ya poto mibali biso bakongole ntango olingana moto ezalaka le meilleur et le pire ozalaka mwasi ntango mwasi amoni ke mobali aza na bakapasité ya osala mosala te azokoka te mwasi ozobundaka mpona olesa famille obongisa baconstruire mais yo soki ozosala bien mpona motema malamu ke mozala motu moko ozopesa biso mpo basi tolinga kaka topesaka 200% baconfiance na mibali mais mibali bapesaka biso ba 200% te même pas 40%. Vous comprenez? Donc, il y a un qui est la victime. Biso basi, tozalaka ba victime à mibali. C'est 100%, 90% basi bazala victime. Parce que tolinga na nega solo. Surtout lingi to mi pesa ka nyoso. Aujourd'hui bateke nega sawana aza na camarade. Yo pas moni peut-être non, non mobile nga, mutokonta boete. Nga mobile nga boy ça ba famille. Je te dis ma sœur. Oui. Papa na kota sa ma belé. Papa azo bela nga ba mbongo na poto. Dans ce papa, je suis resté ici, je suis pas. Après, on a ndoki. Je suis mon papa, attend ça en classe. Papa, le garage dans le moto dans le lot. De ngale lo na na poto papa zo mona passe là ça ça. Papa na ke nasa mabena mon lo papa na ta. Quand le ngale to kabwani, ce qu'on a na ça c'est quoi le problème, ce qu'on les autres dérangés. C'est pas moi. C'est toi. Ça c'est qu'on a pas passionné ça na mutena. De maman nyonso bazala poto fo bazala bafongola misu mobala azokwesa osolola na bato amobali malamu te koboya moseso na bato tu amobali malamu te mobala azokwesa bafamille na yo ke yo bafamille babandoki oyo ayenga bazala bandoki te mobali mabe olandaka bolingo te na osala wana ezaka bahypocrisie ya bolingo bazala bahypocrisie moko boye me na kati ya motema bolingo ya biso ya bamama tozala mpo biso tozala baprotectrice toza bamama so tolingi toprotegeaka ozoprotege olingi te kobikisa makambo libanda makambo oyo tomona na libala tala bafils ba 23 na libala ofanda mobali kombe de mbongi oke yokangi obombi mabe ya mobali yo na si ya libele obomi so batomoli libele no te bakoyeba te mabeni eza na se bakoyeba te fo yotombola mpo bayeba maka mobali nao mobombi yango au jour d'aujourd'hui okabwena moto opomolaki kindoki ya mobali ake kolinga moninga na yo oyo epi moninga na yo azwi biloko na yo apesi ye mpo ayokisa motema mpasi osala vc mobali akongole okondima bino bongo soki moto tala obeta masolo ntango obeta masolo aboye ngalo wana na victime mama naoloba ngo peka na poleli mais un jour naoleka na télé boye bakomonanga live naoloba ngo boye toza te po pase eleki mingi vraiment merci toasungaka biso te courage ma soeur nga na ozongelo ata lobi tosola ngo dans le calme topesa na baconseil tosola nayebi ke pasi mpe ezosala yo donc il faut obimisa kobombaka kutu te faut obimisa parce que okufisi papa omoni na misu te genre ke papa azalaki mabe osali makambo nyonso ezalaki au nom de l'amour mais après esungi nango yo te bolingo wana etrahi yo c'est pas grave pour obongisa courage to continuer mission na ozongelo lobi tosola bien. Merci maman, merci.
Voilà la famille, voilà la famille, voilà la famille. Donc, moto on a pour ça obenga, abenga. Ngana ina lo baboy, ba papa, ba mama. To vanda na ba relation te to kanga motema. Mabe ba bokola angote. Mabe ba bokola angote. So bozo mona ebele ya bandeko na biso ya basi. Na ya mibali. O baza ba victime na ba foyer na ba. C'est parce que ba bokola ki mabe. Parce que ba kolisa ki mabe. Bazo pesa ba chance, bazo pesa ba chance. Après du coup boyoka kuna fi moko boy. Mobala kati kati ye. Atie na sachet. Kuno koyoka mobali moko boy. Mwasi atie mbeli na sapongi abomie. Babomaka mutu to basala ka mutu mabe kaka mbala mo boete mukie tango zovana na couple tango mabezo le mabezo ezo mata o balba mafuta ezo mata yango bomona mutu akoma na colère ayeko sala mutu mabe. La famille, il est temps yako luka soko za na ba relation na yo ko luka ka vraiment c'est très important. Un bon tonton, une grande dame, tozo akata ya ko vanda ko solo laka. Nazo sabino eza base ya couple parce que ba couple mingi toza na bango, ba couple mingi toza to vandi na mabala ba bazo mona biso to sali ba 20 ans, ba 25 ans, ba 15 ans de mariage, mais na kati toza resté toza heureux. Ba to ebele na kati ya mabala bazolela. Bato ebele bazolela muso azolela azokoka même koloba na batute mais azokangaka motema lobite mobali na ngai papa bana na nga na vanda kaka muso lobite mère a parlé mère a ba petit na vanda kaka papa ko vanda eza mabete mais yeba eloko moko tango ozo encaisser ba problème ebele toza déjà ba âge ezokola toza na mokilo comme la ba makambo ebele tango yozo bomba yeba ke ba maladie eza ebele o ekoboma okutu mbangu otika na bana tozwaka temps ya koluka kosolola kobimisaka makambo eza na kati ya mitema na biso nos papa nos maman tozwaka temps ya kobimaka ta une fois na semaine ou une fois na mois ou 2 fois na mois okena maman na papa boke restaurant boke place ya bino mibale restaurant eza na nka te kuna boke kobimisa ba 100 € ba 200 livres okoza même atana eza na ba restaurant mususu ofuta noka ba 20 € maman soko moni oza na makam na motema luka bongisa programme bien bimana papa boke ne place moko bino mbale po makamsu lele koma chambre bokota na chambre bozwa tan solate po mutu mo so akoti akolala mutu mo so asali bo luka loba papa nazana posa to bongisa programme samedi est-ce que programme nous andeni ote samedi programme na ngeza boezabwe OK est-ce que samedi ngana ko yiko bimisa yo to beta na biso moi tout moi petit tout kaka na quartier na moi restaurant mo boe na ko somba na biloko akolia po eza na ba papa msu balinga ko dépenser te eza pe na ba mama msu balinga na ba ko dépenser te mais yo mutu o ozomi mona ke ozana likamu na motema na yo o encaisser trop o e ko memelo malade otiki bana na yo otiki bandeko no otiki famille na yo zwa courage wana mukomso la muki obi papa to kende na moi restaurant mo to vanda to solola obimi na papa bino mibale obandi ko talisa papa na calmement na nyonso wana ozosala mama papa obimisi mama otia mona ba prière parce que biso pe ba misusu oyo tolingi tellement pe prière te nzoka tobosanaka na ba couple na biso base na biso oyo kovandisa mabala na biso eza nzambe muta avandisaka libala evandaka na nzambe fo azalaka na centre libala na biso quel que soit religion na ozaloza musulman ezaloza colonie ezaloza muta kimbangiste oza chrétien muto avandisaka libala eza nzambe muta pesaka motema boboto motema bolingo apesaka akotaka na kati ya union ya libala nde bokovanda pona biso mona ba comportement na biso moko ndete koma nango benda tika munyosa koma danger na ndenge na ye même na couple ya mabala na biso to koma ba danger mobala a danger moi ça za danger alors surtout tienza beteza passe bosali programme bokena moi place mo bozui temps au sola entre les deux bo sololi ah papa tala likambo eza boye tala boye ah ngai vraiment na tiaka likelemba ezara pona nga mona liate na tiaka likemba pona ndako mais ngai mbongo na ngai yo yebi ya yonga na yeba kate est-ce que na ko yeba au moins ndenge ni mbongo ekota ndenge bima pourtant papa ke na musala yo mama ozaka wana moko olambi obongisi ndako makamnyos ezara toujours esengo tant fin du mois ekoki omona mobala bi ah mama mbongo eza autant mbongo esala ki boye to atakuta ko yebiso mbongo na ete mon papa azuzwa quand même ba responsabilité abi ko pesa maman quelque chose abi ko tia ba provision na ndako sko mingi na ba couple ezala ka te meto yebi bango ke ba couple wana bango mibale mwasi na mobali ya bandakala
toyebi ke couple wana na ba fête bazanga ati mais nzoka na ndako na bango ezanga nango Sodome et Gomorrhe ba mama na ba papa na ndako nzoka nde bazanga na bakoma na bango Tom et Jerry mais mama azobomba kaka mama azobomba papa se yebisa mama to mama yebisa déjà papa ke bandeko na yo bango nyonso wana baza bandoki kozaka suna bango te ndenge eza wana boyeboye tala na loti boye po eza na ba papa mususu pe ba mama mususu bayaka na bandoto lokuta na ba couple na bango po ani po kabola kaka partenaire na ena famille na ye po na nini po azwa mwasi akoma ya ye moko to azwa mobali akoma ya ye moko la famille tout ça na ba couple na biso eza na ba problème ebele ba problème wana ko sila kaka na dialogue tozwa kata ko solola po au moins lelo to koma oloba batu baza mabe batu ndenge bazana batu mokili oyo so oki obeta li solo après le baki ko tonga ya na yebisi bino vérité eza na batu nyoso te batonga batu au moins na vie eza na mutu moko oya kozala te ya malamu pona koyoka yo yozo ankese solola kata na mutu moko solola tana ndeko moko ya yo ya famille solola tana ndeko mobali na yo solola tana mutu moko bimisa oyo zanango tant que ozobomba wana ozomipesa ba problème lobi okomona mukomso la muki na kanda boy ozwaka ko tia mobali mbeli pona nini po osio ankesaki obombi ebele na mutema ba couple na biso mingi tozo vanda omona papa na mama ba binemi la famille na ba couple na biso papa na mama baza binemi ya 1 mois na ebi mutu muso akanga mobali ne kanda ya 1 mois mwasi akangela mobali kanda 1 mois mwasi na mobali binemi 1 mois 3 semaines 2 semaines 1 semaine ya bovandi ndako moko me boza binemi mais eza nango ba vantir botika bokosa biso yo uzvani na mobali ovani na mwasi ndako moko mais boza bokoma Tom et Jerry bokangana binemi 3 semaines 1 semaine 1 mois non wana eza libala ti libala ezalaka bongo te la famille omoni à chaque fois tovanda na mabala na biso omoni soki ndenge tovanda déjà na mabala na biso ndenge tosto sangisa banzoto likolo yebi mabele yebi même si babali yote mais yeba kaka ke ndenge tosanganaka tokoma déjà 1 tokomaka déjà 1 yango monaka e arriva ke mobali asali likamo bwe mwasi 6e sens nde toloba 6e sens ebeti ke mobali nanga tricher mwasi nanga sali na likamo bwe eza parce que batumi balesi basangani bozwaka biloko wana baventir te tant tosangisaka nzoto tokomaka eloko moko siko soki siko esali ke na ndako bovandi 1 semaine 3 semaines 5 jours bolobana te boyebi combien de portes au bozo fongola na ndenge ya spiritualité boy boyebi ba combien de portes au bozo fongola bino bato boza na bana na ndako bino bato toza na libala na biso tant tozo kanga na binemi wana tozo kotisa combien de milimu tozo kotisa batak combien parce que diable a combataka le mariage. Oui, diable a combataka le mariage. Tango yozo kanga na kanda wana eza na ba papa misusu tango yo kangi kanda ye a 8 ans ya kubima libanda. Tango yo kangi kanda ya 8 ans ya kosala ba makamne mususu yo yebati. Mama la muka na pongi, papa la muka na pongi. Tango yozo kanga kanda na libala, bozo silisa fruit ya libala ezoko ma bololo. Pe ba mama mususu bozanga na esprit ke tango boswani na papa likamsu eza nango normal, eza nango léger boye, eza nango likamo boye boko résoudre. Mais yo mama lokola motema ozanga na cœur dur makasi. Pour ba mama pe tozara na cœur dur makasi, ba mama tozala motema kokanga ba papa makasi. Tango yo kangi mobali na yo, olali na kanda. Est-ce que ozoyeba ke kolala kolamuka eza grâce ko utapa nzambe? Kolala kolamuka eza ngolu. Ya tango yo kangeli mobali oyo lali ne pembeni kanda. Bongo sokola muki tende konanga. Tango yo la muki na tongo, okangeli mobali kanda. Obi okolamba te, okosala eloko moko te asala nyonso. Mobali azara na fragile, ba mbali ba na bon peu fragile. Tango amoni ndengwana ausani. Auluka bima libanda te, to auluka ke kotonga ote, to obeta li solo pa batute. Mama nangai, tozalaka basi, tozalaka ba femme, basi o batondisa mina bwanya pe na mayele. Ba makamsu mingi to talela pe na mibali te to telemaka. Po makamo na zoloba eza na ba voler ebele. Na yebi ndenge na okota po na ba papa pe po na ba mama. Mais na yebi ke à la base ya ndaku mama nde muta telemaka. Mama zaka na ba stratégie, ozo souffrir ozo bomba na motema, luka moyen terrain d'attente moko okene na papa. Ovanda bo solo la na papa. Oyebisa ba posa mitema no ezalaka nini.
parce que papa akoki kaka te nyonso papa azoloba yo yoka non lokola yo sepelaka te oza na biloko mosusu oyo eza baposa na yo moko oyo eza ke baposa mpe ya bomwasi oyo ozalaka na posa osolola na papa luka terrain d'attente moko vanda calme aza mobali na yo luka ndenge mo bosolola boyeba ndenge nini ya kobongisa olie bokangaka bakanda to swani eloko mo eza ya moke me yokangi yango kanda olali nango obeti nango 3 jours 5 jours eza na mibali mosusu ntango yokangi kanda ndenge wana aomona ndenge oapproche yo te po mibali na biso à la base eza na mibali mingi oyo bayebi tendresse te mibali na biso mingi ya baafricain mingi me bango nyonso te bayebi oyo babengi tandula te tendresse te akoapproche yo te moto mosusu aomona kake nga na ana problème na yo te nga na ana kanda na yo te nga nayebi likambo nasali te donc auti koka ndenge wana alors mama kolukaka te bovanda na bakanda na papa mpona ba 1 semaine ba 3 semaines eza malamu te ozofongola baporte okokotisa makambo ebele na ndako na yo soki likambo eza sololaka na mobali na yo mobali soki likambo ezali papa lokola bino bapapa na biso omoni biso toza babantu place touti toyebi ke bino bozaka liboso biso faut topesa bino ba valeur biso faut topesa bino respect toyebi mais moko ba papa na biso tango tozopesa bino ba valeur la plupart ya basi ebele ba pesa mibali ba respect ba valeur na bango mais mibali na biso ya africain bozong c'est la biso te ba papa na biso bozong ça te po ani po bochaka ke yo za chef yonde fo lobaka yonde fo salaka boy ezalaka yango te papa na libala mama lobi yo lobi soki na libala mwasi azoloba te ozoloba mokolo mama kotomboka loba ekozala mabe makasi ba mama mingi pe basilikaka mpona ba comportement na bino papa na ndako yo oza responsable te mais oli bapesa o responsabilité ozala mokonzi ozala chef papa toza bato lelo nakangi motema na milatisaka nga moko mpona ni po yokenda musala nga nakenda musala donc na milatisaka nga moko na lesaka ndako ale na nyonso wana so bato basepeli nanga to soki omoni miso bato ozokumisa ke yonde muto salinga na zala ke yonde muto sala kanga ke nakumisaka yo na pesa ko ba éloge na sala ni maintenant lelo na okanga motema na pesio éloge na kumisi yo ke mobali nanga mutasombi bo asali boy mais kati ya motema nanga eyebi bakosa motema te conscience bakosa ngote kati ya motema nanga eyebi ke yo mobali nanga sokipa nanga te mais toza mwasi na mobali mais olingi nga na satisfaire yo na mbeto papa na ngai tozonga sima toyebi ke boza ba chef mais chef nyonso akengelaka pe abatelaka bampate na ye mokonzi nyonso ya mboka alukaka toujours ayeba mboka na ye soki ezotambola ndenge nini est-ce que papa na nga ozwaka ntango koyeba mama est-ce que mama aza satisfait est-ce que mama aza ya kosepela est-ce que oyokaka opinion ya mama est-ce que mama oyokaka opinion ya papa tozovana na ba colère na bandako na biso mabala ba colère wana ezofongola pe ba porte ebele ba colère wana ezokomisa ezotya ba blessure na kati ya mitema na biso ba tellement tozwaka ta kosola te ba blessure ezotonda biso tozo encaisser ba problème eza malamu te ba papa bozosunga biso te ba mama na ba papa tozosungana te libala eza bongo te libala eza kosolola libala eza dialogue eza na mabala mususu na couple mususu mwasi asala makambo na ndenge na ye mobali asala makambo na ndenge na ye ekoma ntina niveau bakoma koyoka na zuwa donc tome gérer bakoma koyoka na zuwa mobali asalaki boye nga nasali boye wana eza su libala te la famille so tokomi na niveau wana eza su libala te libala eza makambo ya guerre te so eza mpona guerre tokabwana mpe libala eza contrat te libala eza te soki nazosouffrir navanda kaka po bato bayebi non papa soki olingaka kosolola na ngai te mama soki olinga kosolola na papa te soki olinga kosolola te libala ekovanda te bobanda osala na bamakambo so basi mosusu baprofitaka ntango mibali bozalaka na bakanda na biso ntango okangeli mwasi kanda ya bia na sepe zaya nasala makambo oyo nandingaka nasala zaya nasola nanga na bamakambo yo papa ozoparvenir même kosala okokomisa mama lokola ennemi na yo mobali aza moto oyo ayaka pembe na mwasi aza moto atiaka na se aza moto oyo fo yeba ke mwasi nanga problème aza nango eza nini mwasi nango oza na nini mama bana est-ce que na ndako kuna ça va est-ce que ndako tofutaki est-ce que osalaki boye est-ce que osalaki boye bino bozalaka na batan wana te bapapa mingi baza kuna batani yazo frime kaka akomisa mwasi ennemi na ye akomisa mwasi opposant na ye mpona ni po mwasi azosala yazosala mwasi azotonga yazotonga donc bakoma na baguerre mais non
mais non wana eza sulibala te yango ozomona pe basi ebele pe mibali ebele bazoboma bango boyebi ndeko na biso ya mwasi oyo bauti kosala ye mabe pa mobali na ye na Belgique ndeko na biso ya mwasi na ye te so boyoki lisolo yango ya fille ndeko na biso moko ya mwasi basali ye mabe mobali akatikati ye mobali akatikati ye mpo nani mpo mwasi aboyi na ye mobali alingi su mobali te mwasi akoboya mobali mpo nani eske biso basi toboya mobali mpo nani toboya mobali so tomona sans sa responsabilité eza te sans sa ki mobali eza lisusu te ozotikela mwasi nyonso mwasi akoma kosala nyonso mwasi akoma papa mwasi akoma mama après wana oza na mposa bapesa ba eloge nini mama akopesa o papa nanga eloge nini nakopesa yo mpo nasalaka nanga nyonso eza lokola soki oza te na ndako donc nakosala nanga deja nyonso soki oza no te na osala nyonso sikoyo bapapa bolingaka te tokoma ntina niveau wana ya kosala nyonso mpo lobi atoza te nazosanfoudre na yo nalobaka je m'en fous atoza te ekochange nga na eloko te sikoyo mwasi wana amona eke mobali asalaka na ye eloko te mwasi asalaka nyonso s'occuper de la maison kosala makambo ya mwana kolaitisa mwana makambo nyonso ekosala ke mwasi alobi non libala oyo mpe toza nango eza contrat te oyo tosignaki yo fo tobeta nao 10 ans tobeta nao 100 ans esimbi te il faut tokabwana mwasi ayebisi mobali tokabwana ekomi na mobali problème mobali alobi yo olingi otikanga na koboma yo mobali akomi koluka kolanda mwasi kosala mwasi bachantage aye kokutana na mwasi akatikati mwasi bapota abwakeli ye acide ndenge akati fille yango bapota abwakeli ye acide mpo ani mpo aboma ye po aboma ye po baboyi ye po lokola fille wana aboyi ye yango alinga aboma ye ntango abwakeli ye baside ndenge wana mwasi lelo akomi elonge ekomi échanger aza su ndenge azalaka te baleta bakangi ye leta belge ekangi ye mais ekangi ye me ndeko mwasi atikali na cicatrice oyebi eloko nini otie na kati ya motema ndeko mwasi wana otiki blessure eske ndeko mwasi wana akozala su na courage ya kolinga su mobali mosusu akobanda akoluka su akozala na courage ya koluka sala susu relation mosusu na moto n'est-ce pas que au côté déjà esprit a peur akomi kobanga mibali pe akomi kobanga bato la famille eza nini bapapa soko ni bapeso place à bo papa sala tâche na yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça ta longo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.